Aussi, je suis Louba. Toi aussi, tu es congolaise. Je suis pas congolaise, je te dis. Tu es congolaise. Non, alors ma maman est ici. Elle est congolaise. On est la famille congolaise. Qui t'a dit ça? C'est la famille des Tantika. Ils sont la famille Louba. Mais ils sont des Congolais. Ils sont pas des Congolais. Ah, ils sont quoi alors? Ils sont des Moulouba. Mais les Balouba sont des Congolais, non? Non. Ils sont Congolais. Banda wakati ya 12h wakati ya 12h tala ndenge baexpose bato libanda tala baserie biloko tala veni mobimba ndenge ezali mpe na kati ya mapangu tala ndenge ezali bato baza expose kaka libanda tala ndenge expose na 12h s'il vous plaît na 12h o makambo ezoleka na quartier Ngamaba na plaza quartier Ngamaba na plaza voilà ndenge ba exposer bato libanda kimia ezali te bato baza exposer toute la donc avenue mobimba eza kaka avenue o moko te partout basali makambo oyo yango wana biso nde totuna na bino leta eske ntango bazwa kosala makambo oyo bino autorisé na plein 12h oyo mpe eza no bamisusu babimi bayebi makambo yango te me na nsima na bango bazobenga bango na batelefone makambo eyindi boye na boye bazwa kozonga eske makambo bino leta oza okora nango obia boza nango te yango wana nde tolingi toyeba eba na bino akile droit oyo bokoki kokata makambo oyo ana koti na deuxième avenue toujours otala ndenge baexpose biloko ana deuxième avenue Aussi, je suis Louba. Toi aussi, tu es congolaise. Je suis pas congolaise, je te dis. Tu es congolaise. Non, alors ma maman est ici. Elle est congolaise. On est la famille congolaise.
Qui t'a dit ça? C'est la famille des Tantika, ils sont la famille Moulouba. Mais ils sont des Congolais. Ils sont pas des Congolais. Ah, Ils sont quoi alors? Ils sont des Moulouba. Mais les Balouba sont des Congolais, non? Non. Ils sont Congolais. Voilà ndenge ba exposé ba banda nakati ya 12h ko nakati ya 12h tala ndenge ba exposé ba tulibanda tala ba série biloko tala veni mobimba ndenge ezali pe nakati ya mapango nakati ya mapango tala ndenge ezali bato baza exposé bato baza exposé kaka libanda tala ndenge exposé na 12h s'il vous plaît na 12h o makambo ezoleka na quartier Ngamaba na plaza quartier Ngamaba na plaza voilà ndenge ba exposer bato libanda kimia ezali te bato baza exposer toute la donc avenue mobimba eza kaka avenue o moko te partout basali makambo oyo yango wana biso nde totuna na bino leta eske ntango bazwa kosala makambo oyo bino autorisé na plein 12h oyo mpe eza no bamisusu babimi bayebi makambo yango te mais na nsima na bango bazobenga bango na batelefone makambo eyindi boye na boye bazwa kozonga eske makambo bino leta oza okora nango obie boza nango te yango wana nde tolingi toyeba epa na bino akile droit oyo bokoki kokata makambo oyo na koti na deuxième avenue toujours otala ndenge ba exposer tala ndenge ba exposer biloko na deuxième avenue. Aussi je suis Moulouba. Toi aussi tu es congolaise. Je suis pas congolaise, je t'ai dit. Tu es congolaise. Non, alors ma maman est ici. Elle est congolaise. On est la famille congolaise. Qui t'a dit ça? C'est la famille des Tantika, ils sont la famille Moulouba. Mais ils sont des Congolais. Ils sont pas des Congolais. Ah, ils sont quoi alors? Ils sont des Moulouba. Mais les Balouba sont des Congolais, non? Non. Ils sont Congolais. Aussi je suis Moulouba. Toi aussi tu es congolaise. Je suis pas congolaise, je t'ai dit. Tu es congolaise. Non, alors ma maman est ici. Elle est congolaise. On est la famille congolaise. Qui t'a dit ça? C'est la famille des Tantika, ils sont la famille Moulouba. Mais ils sont des Congolais. Ils sont pas des Congolais. Ah, ils sont quoi alors? Ils sont des Moulouba. Mais les Balouba sont des Congolais, non? Non. Ils sont Congolais.